comédienne boye beta ko ngane mundele moko Oh. Ina muda beta tubitut. Akoza pe mundele moko ene wala kaka. Mine baka cool. Mine baba cool ko telema na ye boye okende pembeni na ye moi osika na ye. Vous comprenez? Bon, so pesa papa, to sepeli kaka. Ya mundele. Ya mundele. Akimba no ba Congolais lingite. Kabalolenge na yo na peka sifa zo leka mundele kaka. Oh, ndenge. Mundele na bongina. Ndenge ya ndenge azalelaka. Sola mundele pe bien. En tout cas couple malamu, nzamba pambola bango, babalana, bazala bien. Tu me dis to ya olingo te? Moi c'est faut mbala linga yo. Soki yo bandi ko cheli to ya olingo te. Batusha mama na ye bandaka ya te. So aye po batushe eti. Na ebite po anya tanga ikombo na ye. La réaction ya mona na biso to pe mona na yo Gaëtan so lelo abimi peut-être na ndenge Sabina bimaki. Est-ce que y a des réactions aux années? Non, normal. Normal? Oui. Oh. Donc Gaëtan a un droit à conciliation, il va finir le moment. So ba fingi nga ba finga nga chaque jour yo mona geta. Ba finga nga tous les jours. OK. Tous les jours ba finga nga mona geta te. Ce qui peut-être ya amoni sika moko esalier mabe abimi kaka nikole comme kako bima. Ah mais ce que beaucoup de bana na kati ya mambo mutu ya bezo sa mama mabe bana. To côté si bana tembo se connaître so yes net ça sortie médiatique wana so Thérèse Aïbia ina été. Ye moko abike na ye ko sala siko olobani. Ba audio zo bima muto ke kanga mutu azate parce que tout le monde azo finga tout le monde. Parce que muto okangisa mutu azate. C'est que kama okangisa mutu c'est pas kangisa kala. Kaka nako kangisa. Et kangisa makate pona ni. Et moi ça koti kindoke se koti. Ngai geta zali, bila bomona geta ya sa sortie médiatique. Allo babo. Babo bongsa ngo. Gaëtan pa le kalo ya aleka série ya nani o. Yebo to fivete te. Mwana omura. Ah, dai mura. Yala na bana basite. Geta c'est un homme. Aya pe na kanda. Ndasili kaka. Oui. Na kubeta. Eza ka bongo. Asa boxer obeta. Nganyama ni tumba. Nganyama ni tumba. Tikela nga charge na nga ngo. Autant attention. Soki ba fingi ndeye. Na otika pe na mbalo faso ba fingi tan tikia na tikie pa yeko finga. Mikole comme kabonga, mikole comme bongo. Fingi mona mutu ayete. Bozo mona ngote yo mona okamwa nga mona onde pananga. Donc ebe ba bon exposer bana ya gabi. Yo mona onde pananga ocha mona pananga. Oui, ça m'a Thérèse Anini. Anatika, otala biso. Tu n'as essayé le rotin? Non, c'est le rotin. Oh, azo finga maka du jour non. Azo finga maka. Bonga na okale ko finga ngo. Mais ça non ngozi boko kala ngo ko finga ngo ya yebia ngo lelo. Ya ngamo ko na jo sila te ya yini na kwestisa. Anatika kondi te même kiti. Adimini ba souci ga ya ba jira ngo. Souci en jirte, ya za ko sa ne akomeda ko luka ko konda banda kala. Dans notre sport. Mais babilo na ye azo kita. Mais est-ce que tomber dans un moment où on est à condition makasi? Bon ya ko konda ne makambo. E bandi lelo. Ote mogisho esenga soja AGC pour le combien ba 45. Faut dire ko luka ko zonga sima. Ko diminuer. Ko luka ko ya munene te o tia cœur kaka. OK. Faut comprendre, faut ko diminuer. OK. Ya moi pas AGC qui bon qui a diminuer. Banda kaza sanga ke no fona na konda et puis na mula ngapo pe na esenga ne okonzi sikola mutaza munene lera okonda esala ka mwa njoto kwa mwa poso ezala ka bongo cheko ya ko mesana ndeko Belleville aleki asali message alobi kama lobi netinga pe na tuna question lobi ke ali ba fan na sa famille botati ba kota na distraction te baza plus focus na ba film na bango o toujours là bayi batika na bango ngo ye mo alobi bolanda ti tika biso to vanda Mani sembla azo sala tika biso to vanda no répondre ezala kotoyo tika biso to vanda donc on est dans la distraction et continuer nango kaka et continuer ezala mukolo ko sila yango moko samba to baloba to bango na ke mutu alali nde makamoso mona ekatani ka au moins so tali bilongi ya bato misusu et surtout doit être bilongi ya bato misusu so fixé par regard et monsieur Kebo mais ba ça ba semblant ce qui nous ba ça ba semblant mbongo pe bo ça na ngwe loko te bozo tonga nini
Sambla ndenge nini? Otika biso tofanda nga na boyi na lingi te. Otika biso lingi te liloba mutu moko te. Otika biso tofanda. Tika biso tofanda. Tika biso tofanda. S'occuper na mambwana. Tika biso tofanda, Yves. Pourquoi tu continues? Tant que parmi bateau bateau chat trouble pe na moi. Nazana nga tchaka trouble te na ka loba vérité ne peut ça moi ba trouble. Ka tchaka trouble te nga na ya kana na lobi vérité so lobi vérité peut si trouble. Mais les Français ba makamna ndenge nango te les Français le de l'autre. Malgré toute vérité n'est pas bonne à dire. Ba ça. Ah bon? Ba ça. Oh. Omulinga na zabwe na ka vrai. OK. Na ka penda vrai. Kangi bino. Nga sikoyo kosimba te nga na mutu makasi na butu na mutu makasi na moyo na mutu makasi na tongo. Nga sikoyo kokanganga te o bazo kangama bana distraction ba kangama nga na kokangama te. Kindokeza wana tourbillon. Tourbillon zana bato bazo comprendre ngo te bato baza bloqué. Tout de Babel. Bato baza bloqué. Ya ba ya ka TV. Azo comprendre l'autre. Bazo lia bino na les 10, bazo bino les 15, bazo bino les 30. Vous comprenez rien. Ce qui mutu fini mwana mutu pas bini. Etali karabino. Mama, if ipa. Love is crazy, love is funny. On a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbité comme suna vanika bona kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous, c'est ça, Babango, avec Yves Ipanto fait des défauts. La fin de la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Tumba, tous années à la Ebele, Gabriel Bolembo, et merci na Dr. Movijo na ba geste na ba acte sur ça la pour la
souvent bana mboka ba congolais au biso tozali et merci lisusu na Piro Mazala derrière la caméra, merci na Poupon Dibo na Kata Canada mon ami la bossanité qui c'était le futur, sans oublier ma maman que j'aime bien Billy Fomuka Fondation Tosunga ba vivre orphelin na bossanité maman Émilie Zemamoté mais tous pépé béton maman Likelemba. Là je vois aussi mon grand yo bini to betarana au grand frère propre Jean Robert Kalala les savants de l'ADC la force Kati Motema il y a maman Nicole maman la parfaite à Paris. On est toujours ensemble, voilà tous on a un Gabino Nepsek Bino. Voilà, tout petit déjà Gabi Mbote, bonne santé na yo. Bien, santé bien, Zamba Osunga. Toujours beauté. Merci. Moi, mineur, Momo Boye. Mon choix de beauté et pas docteur Mogijo. Ah. Et bazo zongi saranga kaka. Nazo zonga kaka. On est moi jeune fille moi 23 ans, 24 ans, bano linga moi sika siko. Beauté ça ko se multiplier encore. Somo. Ah, mais ce que quand on ça pour nini? Parce que babim sara beauté nanga apenda bakundola la beauté nanga ido bayebi nini bakoki ko sala ba kundola beauté nanga pe. Voilà. Yaona kanga awa. Siko kama ngate yo moko ya boyete ubimi boye. Ono ya mususu. Ubimi pendenge mususu. Voilà. Système ga kushimba tutika. Kushimba ka kutika. Donc j'ai été de batoucher comme moi crayon, ba bongiso crayon, ba sali ba moi rouge moi ni donc ils ont ba tondi sur maquillage ba sali okaka eloko mobo ekokai na suki na yo. Vous comprenez? C'est ma cam. Mais ce que le modèle est plus izala kaka na mon choix de beauté par docteur Mogijo. Expliquez biso nan bande comme suba ko sala ngote parce que batanga to pe bazo formation mo te na docteur Mogijo par rapport ya coupo ou bien ndenge. Expliquez biso ça le mala ndenge ni. Na comprendre répéter donc awa ce que oyeka ko za besoin coupe. En tout cas modèle ba ko salela yo. Donc yo moko ko mona kaka non. O makamnino donc on a pas différence c'est comme ça au kendaka na plaque au kota awa. OK. Vous comprenez l'air au kota awa zo mona kele ba sali au couple l'air zo bima mutu nyonso tuna ndela zo chaoka. OK. Mutu nyonso to zo boyelonga zo tala yo. Vous comprenez différence en wana. OK. Ah bon? Mais n'hésitez expliquer biso non docteur Mogijo ye moko azala na bino ensemble awa pona ko sunga vraiment ba maman ba plus pour na ba coupe ou bien dans nani non confusion za la ka non docteur Mogijo il y a docteur OK il y a za na hôpital c'est bazami na hôpital akipama ba po akipama makambo ya ba nzoto ya bato OK vous comprenez awa na kata mon choix de beauté bana bas nemba sala ka musala awa OK le docteur Mogijo a format OK au docteur Mogijo a format yemoko basala ka musala awa donc deux hommes venus sur ma coupenga ya moi c'est OK bana basi basimba ka gilette ozo mona mukali boso na yaka awa na pesi mutu oh yaga biti to coiffer ngabi mama coiffer ngandenge ni abiyaga mina coiffaka OK kaka zo kinga zo alekina bana mibali wana formation makasi ozo comprendre docteur Mogijo za ka te donc awa bana basi te mutu basimba ka kushimba kutika OK donc bana basi moi je croyais que d'ailleurs docteur pour Toyota métier boulot azana ngo outi ba yesu na salon non bana basi mpa kwa faka awa parce que ça va ndenge bele ba lingi plus ya gabi yo mo mema ba otika bango na salon ngana boite so balingi na kotika bango ba bengi kaka bana koya oya otika na bango mais on peut bazana pi photo pe makasi ya koya awa ba koya awa ndenge ba koya awa bazui ba Willery ba koti kabamba ba ndeko oti ba banda ba uti ba nene ba uti ba ville ba koti kabamba ba kiti ba na rema ingalo OK pembeni na wenje oyo kabamba ba kiti ba na rema ingalo ba komona na sanje tali da même moko wana docteur Mogijo nini ça docteur Mogijo et bani wana mon choix de beauté so ba tunya ko mon choix de beauté pas docteur Mogijo ba olakisa bango ozo mona ba o bazo ta bon marché boy nanjela o na boso na kombo nango ya flambeau ba mati muke bakitika na rema ingalo bakitika na rema ingalo na sanje tali da mewana ba tuni ka toluka nini mon choix de beauté c'est mon choix de beauté OK ba olakisa bango OK eza weska ko bunga te kana toile soka na sanje tali da me pona bisibata makolo voilà ça c'est bien mais merci yango et comme Libiso n'habité na cadre nanu ya bino ba mama pour la boza artiste éminé na mboka na biso bozo penser na nini mois de mars yango avant de na salon mois de mars oyo nani na mon choix de beauté ba bosani bisoté ba mama on a biso ba mama na mois de mars
awa na mon choix de beauté batieli biso promotion. Ah bon. Promotion biso banda à partir le 6 mars, le 7 mars, le 8 mars. Donc 3 jours. 3 jours. OK. Moitié. Il y a prix au kofuta. Par exemple, si tu soupe là va foutre à $30, il va foutre à $15. Si tu foutre à 20, il va foutre à $10. Donc nous surtout au kushimba kutika au a craquer au balas au ba perrique au tout nous surtout. Ça va solder. Ba solder, manicure pédicure. Ce qui pour na papa. Oh papa personne a besoin ça manicure pédicure au soin des visages. Papa pas profiter. Parce que papa au foot na montant maman a pesi ne va retraiter payer va soigner j'allais dire comme ça il y a pas on ça à moitié il y a pas une moitié on peut ça à moitié papa pas profiter OK papa pas profiter donc na mois de mars moi ba bito la noir même sous que na biso moise à salité exacté OK vous comprenez faut sous na chose à nini propre to la na ba bazin na biso noir to fa to tambola na so ba bazin noir pona nini na so net to sala mais sous qui na biso faut za nini et ça la propre pour ça salité té parce que ba bilamba noir déjà pona ko soutenir ya est pona manini pona ba tutumisa kuna mais ba ndeko musuba le bio to photo za ma ndenge wana kaka po guerre za na mboko est-ce que il faut muto ya pe na ma propriété moko boyer peut-être a élire pe na salon mo pédicure moi to za salité té Yves. OK. To ko sa salité té. Ba biso tel pe ba matanga ngwa lelo atakutu bato opela ko yem ta kufeli papa na ye o mona kia moko akena salon ba sali pe suki. Ba tie pe sil ba tie pe manzaka. Ça c'est. Et ça sous le ko ba matanga kalati. Vous comprendre. Et pourquoi pas biso atato zolela. Mais ce qui ne se fait ça la propre au latina yo noir. Latina yo noir non bien to zolela mais il faut que ça la propre to ko sa salité té. Nous on est des Congolais RDC. Voilà. Ça se comprendre. Alors n'habitez docteur Mugijo biloko asalara o nyonso ocha ba Congolais à l'aise boye pour soutenir ba Congolais pour ça ba action sur ça la boye pour quel intérêt o yazalaka nango et le déjà $30 ba ko to mususu même au route bon voilà ça 50 ngana camarade nangai Mariam Vargas ngani mwana nae akele ko ça coupe mo écoute o linga pété oh ça 50 ngane quoi il y a même mot n'est pas docteur. OK à quel point tolère rien en mémoire. OK mais ce qu'on a tu intérêt ni ya okitara ba biloko na CB kanisa ya zo ma biloko docteur Mugijo ya mboka zo ma pa docteur Mugijo eza amesana kosunga. OK amesana kosunga obi ke docteur Mugijo asunga ba orphelin asunga ba veuve asunga ba fumeur wala musala na ye. Vous comprenez tellement que ça monté maman ko bolamu ya kosunga yango moni docteur Mugijo asala ka ba biloko wana parce que ça monté ma déjà ya kosunga. OK vous comprenez alinga ko faire souffrir peuple té alingi toujours peuple azala malam. OK ozomona yango moni asala ka ba biloko wana atie prix boyer et loko boy prix boyer et loko prix boyer akasali boyer asali boy pona kosunga toujours congolais donc asala un intérêt mon côté. OK OK ça a un intérêt mon côté ça c'est bien de ça car pona ko aider voilà yango sunga ba maman otala ba maman ba otala biso c'est tout moment pour musu ba obanga tant il a pris beau marché ça a beau marché moni déjà c'est comme si avec côté ka ba pesa liputa na ndako puta ya soigner non et pas docteur Mugijo eza bongote oui ça va ngoni ba otala eza bongote donc boya na bino boko sepela docteur Mugijo ça na prix moko raisonnable. OK donc ils ont la prime raisonnable dans la salon de ya mon choix de beauté. OK vous comprenez soko koti en tout cas nani il va obimate parce que là ba peso prix yo moko kota ya penda au vandi maman na kiti ngamo na ndingo vous comprenez au vandi maman na kiti ba coiffeur pe loko bimo sepe ko pesa pe sango. OK vous mona ça va donc le message na soko ko aider donc on surtout besoin a besoin ba ko sala souki na bango le 6 le 7, le 8 mars. Vraiment, tout ça, la porte n'a pas ouverte à la salon, mon choix de beauté. Boya ebele, bon fout à moitié. Bon fout à moitié. Ceux qui coupent la prix, boy, yo vu moitié. Ceux qui boy, pédicure, manicure, soin de visage. Papa a bonga, papa paye une bataille, mais la paye et lemba. On na papa. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on demande qu'on quota. On demande qu'on bima. On demande qu'on comprendre que non, na ça, on a pas coupe. Non.
maman musubu na mama mutu ba dikosi est-ce que wana ikosi ne ikosi ba na mama mutu milai mo songe boy na coupe au peu ça fait aller eko simba ba ko sala e coupe na ndenge ya mutu na ye yo biti mito ki kodi ya likosi ne simba ya coupe oye barate yo ta dansa likosi te OK ba coupe moto kuma to ko sala boy za kita to be na dansa likosi OK ba ko simba suki na yo awa likosi ko limwa OK. Voilà, nous avons affiché wana so bengi on va directement bandeko baza ko s'occuper plus na o ezali bongo salon Moguijo. Donc beaucoup il y a confusion peut-être. Donc docteur Moguijo aza plus na cabinet, aza plus na centre hospitalier docteur Moguijo ezali bongo na yolo, mais pourquoi pas payer moi tout pe awa na salon Moguijo za rappeler so za besoin zo moins loko moko et soigner le posonayo même aussi au longola moi ba nduti za na nzoto. So on est na mon choix de beauté à on a kabamba on voit vraiment ba produit de sunga pour que au comment pepele au comment la beauté et surtout que ya gabi bon mon que ndinga koma ya donc na éviter na mona ko diminuer vraiment qui a commencé sur manda non na ça ka diminuer na toujours ya diminuer OK na toujours diminuer donc awa nini docteur asali biso savon asali savon ya vergeture. Oh, ya banduta. Asali savon banduta yango. Ah bon, on a dit que bio-vergeture. OK. Bio-vergeture. OK. Ezo sili sanduta. OK. Ezo sili sanduta, est-ce que sanduta ezali ozo bio-vergeture au pakola. Na ebisio une semaine ezebele. Nduta nyoso elali. Tina mipende? Nyoso na ebisio pakola ngo kaka tina mipende ona maboko muso bazana maboko pe banduta ezali e kata ye okomona nyoso to esali nini elali e fini kami. Savon moko très efficace. Très efficace na bengi bino boya boya ko ba savon. Ezo umela kutu te. Allo etikali ka moko e bandi sika pas docteur ou ezali te. Et bandi sika abimisa ngo sika donc quand on peseli yango na biso na Victor Lobeza kilikam na zakilo bina ni na Victor zakilikam plein à plein donc bazwa ko ba sengi lo mususu ekiti net ana mo etikali moko onje mususu ba oya nango OK etikali moko mais ce que ça basé na nini pour ba bloc zambi plus vert besoin c'est naturel tout le moi citron koti ne na monongo vert besoin ba kisi to pe ba feuille moko naturelle eza na kati awa oui eza na fleur naturelle oyebi if tant tozokola sika tozokola kala tozakobenga kisi moko boye kisi ya loto bakasa moko tobenga ngo kisi ya loto na basima mapangu bozongo botuti bamama batuteli bino batieli na loto ngo loto elimwe miltra. Donc docteur Moguijo a développé yango na bakisi mususu a mélanger yango na bakisi mususu maman papa na ngande moni o na ebisi yo nyoso ezokweya nduta ezolala nduta elali mais ako ko développer pe sunga pe bande ko mususu te est-ce que ça toloba secret ya docteur azoboma te papa bo toloba secret na biso ata yo moko to pesi kinoka son ya kisa loto ya tozokola mnoso ayebi yango yango wana mais avant tout cela nous ya gabi mais obi ke banduta et bébisela bandeko ba couple belé pe mabala belé surtout ba jeune oyo ba jeune couple belé tant bon luka moi première accord tout surtout même na nuit de noces karaboy papa azobanga kolongola ta elamba azobanga kolongola elamba deva papa moya longoleza te parce que nduta etondi nzoto donc so ba ye donc na conseiller bango na bondeli bango basomba savon et puis na pris assez na bondeli basa banduta nduta ezali eloko moko eza nango eyaka na nzoto mais eyaka na mwa soni nango moko boye ozo comprendre pour lelo songo na latiji pa mukuse na mandiko kende naza na nduta na mutaza na nduta tengane na oyoka soni. OK ozoyoka basi nyoso aza na nduta pe bamibali pe misu banango ebele mibali misu pe baza nango boye pa docteur Moguijo bosomba nini oyo esalami na kisi ya loto bongo basi azemi na français ko buka ngalo lemo na kokati milka. OK milka donc boye bosombi savon na bino kende sala pakola ngo ata pendant une semaine et mi kokela te opesa nga Gabriel raison sikoza maman musu babota
bandutu esala bango na mabumu ekolongwa elongo so bengi kombo nduta savon oyo ezolongola yango bongo bio MG na ndeko oyo yango esungaka biso ti lelo tosaka na savon na biso oyo yango ne ekweyisaka tampon ekweyisaka mokama te ekweyisaka mokama te ozwi yango pakoli yango na maboko osimbi mai pakoli na maboko ozwi yango pakoli yango na elongi kozwa elongi kotya elongi mai te poso ebanda okita boye ekosala bien te ozwi opakoli yango na elongi na bakoto batashe ezali soki opakoli ka elongi mobimba esala mpe eloko te ata awa posala batashe koto oyo nyonso tokopakola mpe koto oyo nyonso topakoli mpe na maboko ofandi pendant 5 minutes 5 minutes okoki okoti na douche obandi osuko pakolo mpe nzoto mobimba mpo sokoli na yo bongo ndeko azali batashe aza mpe na problème ya po te eza mpe na problème te eza interdit te kutu bien kutu bien éviter ke nini mokama te ezwa yo kutu bien ozosalela yango osoigne kaka loposo eza savon moko eza na fulu ebele okonyokama te na fulufulu eza kokota ya savon mosusu ya mbuma fulufulu ozonyokama te yango nde ozokota kaka ozosala fulu ya kosakana te mousse yokanga na bafulu mousse ya kosakana te fulufulu kwa mousse ya kosakana te ozokomprendre donc savon na biso oyo ezali prix nango eseyebana nango partout. Mais est-ce que ils ont un prix abordable même prix abordable. OK. Moins cher. Moins cher. Oh bah toi bangaka. Et ils ont moins cher. Il y a cherté. OK. Bandeko zongo ils ont moins cher. Kasi wa benga ka numéro na bisoti. Wa benga ata awa bazwa savon na biso. Donc on va pas biso nyonso awa ata awa na salon. Na mon choix de beauté bazwa yango. OK. Na Victoire côté ba bisa point chaud en face à commune. Ba savon na biso ezali. Vous comprendre? Donc ils ont partout na Bandal na Lemba, puis ce ba na ville partout pour savon. Pour savon, au chocolat. Soit na mukama tete, aux au savon, yo chocolat on tane tenko. Kitoko. Et ça nga vous bien donc na mukama tete. Ya ngombe na ngata salariza nango, pa ngo e cha mulunge makasi ba tumsi da ko pokoni mafuta mo chalet. Chalet au chocolat. Voilà. Donc ça va ko le sukola ngo omio ki pepele. OK. Ezolongola pena salité donc so bimaki na moi salité nyoso tozo mona ngo pazwa ka tana batala maboko bi tiabo sukola au moins ba salité nyoso zo koya. Ça c'est bien. Alors ya Gabi eza bandeko ba kongole belé lelo bazo tika biso na ba maladie moko o butari ko kufela te. Toujours moi même opération ndeko ki opération ya appendicite ki opération ya hernie. Akufi. Parce que ça l'est ma belle. Est-ce que le docteur a pensé soutenir toute l'autre forme en Angola? Est-ce que ça me met en Angola? Est-ce que nous avons quinoa? À cette promotion, moi, je vais te congolais, surtout plus de quinoa, on va dire, docteur Azat toujours, Azat Moutoumala Moumingi. À penser que bateau. Bataba malade, bataba myomba fibrome, sa cicatrice. À penser que na bango. Vous comprenez? Atier le 8 et le 8 na le 9. OK. Le 8 na le 9. Dans 2 jours. 2 jours na Yolo. Vous comprenez na Yolo na centre hospitalier na Yolo. Dans la Kimwenza. Aussi na terrain kaka ko pese terrain kaka mukongo mona ni station ezawana comme na soso tali kali kolo mona bakomi hôpital docteur Mogijo ezawana. So tuni pe kaka na luka pas docteur Mogijo mutino sa relaxa yo. Vous comprenez? Opération sans cicatrice. Au rein, au rein bébaki, au nini, au soki loko nini, au soki nini. Hernie, boya, opération sans cicatrice. Parce que la primoko normal. La primoko normal. Consultation est fêlée ou bien? Consultation est toujours fêlée. OK. A fungo les portes. Nous tenons surtout aya. Donc aya. Qui na primoko ya normal. Sans opération. Sans cicatrice. Ba maman baza ba myom, ba vibrone, baza na ba kyste. Ba kyste. Lelo bazo bota télé. Misusu bazo ozo na problème ba ko bota, o bola docteur Mogijo yebi ko landela. Parce que docteur Mogijo yebi ke likamu oyo soko oye atali yo kaka yeba ke ko bota na yezo uta na microbe. Docteur Mogijo soigner yo ozoazir. Ah, ça c'est bien. O ko bota na yezo uta na boui. Docteur Mogijo ayebi nzoto mutu. Loko eloko mususu. Mais la mona qui
je t'aime Kaninda, artiste comédien. Azo remercié belé na Facebook même. Vraiment. Gabi. N'habite remercier en fait au seul l'ennemi. Kasi pona makambo ya dini ya docteur Mogijo opération. OK. Ba opérer siko ya télémi siko. A pitié tâche siko. OK. A opérer siko ya télémi siko. Mais et l'autre côté? Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre côté? Voilà. Vous comprenez? Donc à mon démonstration. Ok, côté Moussou, il faut ça 2 jours, 3 jours. On a pu vimber, si on peut se libérer. Vous comprenez? Mais pas docteur Mogi, je vais bonté. À ta soto boti, les mounés qu'on a la plat. Ok. À ta boti une opération, les mounés qu'on a la plat. Eh. Rappelez bon nom. Ils sont bongo. Ils sont bongo. Tozana maintenant surtout tozana na yolo seed. Na yolo seed na terrain kankar. Et yé bali bali la bibembe wana babeta babale. Eza wana. Au pesi terrain kankar mu Congo. Na station otali na likolo on a bakomi. Hôpital na biso ya docteur Mogijo eza wana. Ce qu'on s'est trompé au tourner, à partir de la station, attention, on s'est trompé au tourner. Bah, on l'a ça, au présent, on a aux autres talobouy. Au yewana, maman. Dès qu'on a moi aussi. Au microbe. Tous ceux qui font un microbe, ming Yves. Tous ceux qui font un microbe, tous ceux qui font un microbe. Les rocos, quoi, il y a aux familles qui liées. Babeti est loco. Babeti est loco. Au bombi biloko, nanzoto, au bombi maladie nanzoto. Tant que au salake, salaboye, au monique, au kouyi, moi ezate. Ça fait très mal. Aux familles. Bah, coup femme sur sa famille, t'es besoin de ton bomba malade. Bah, docteur Mogijo, bah, pour le ressources, besoin de reconnaître pour nani. Vraiment. En tout cas, le docteur Mogijo ne fait pas bango. Et puis après ça, bango, et comme on peut avoir l'hôpital à Minene, bah, on a responsabilité à ta maman et nous dans la mabou. Oui. Comme ça, à Osala, pour Sungape, bah, Congolais, oui. C'est ça. C'est ça. Alors, à ces partages à Randengeni. Ami Kabolaka, avant la journée, ok. Avant la jour où Azalaka na victoire, avant la jour où Azalaka na lemba. Et à Kabolaka, la journée très bien. Ah bon? Donc, Azalaka lundi, mercredi, Azalaka na victoire. Ok. Mardi, Azalaka na lemba. Ok. Vous comprenez? Bon, jeudi, Azalaka na Bangal. Ok. Samedi, Azalaka na ville, on dirait. Vendredi alors. Vendredi, c'est que. Vendredi na ville. Samedi, ndaye na yolo. Samedi, Azalaka na yolo na hôpital. Ok. En tout cas, Azo partager la journée bien. Donc, après, Marateka pour na batu bazwa solution. Pour batu babika, bamukamate longwa. Ok. Vous comprenez? Batu bazwa solution vraiment ya ba vie na bango. Boni docteur Mogijo na ndeko na biso Marcel Amba. Ba sisa na bango. Afutaka te ya bafuta. Ya na bango afutela yembongo nyoso. Yana ba fute mbono so tamuke ba menacé ki na ye afute mbono so tout etikala ka $300 abina leki abi yo moko futa leki abi so lingi to yo kanate ko banga so eloko wana te azoko ka ko futa $300 wana te mbapa pote komi pasi o mona ka mutu libanzi o moni mutu mulai 300 € ya pamba oyo Marcel Ambo azoko ko futa te ba futele une partie ba futeli ye ba futeli ndam na yana ye so ni mosa yana ye aza mwasi moko azoko kapte $300 wana ndomoni Marcel Ambwa azobundana nango azoko kafuta te pasi omona kama mtavana na poto azotela libanze ayeki sasa libanze ezotela aomela swista nzoka pasi na poche pasi na poche gabi bogo futela là on go futela pe na futela nga ndeko na ye nga na yebi nga na muluba na futela nga ndeko na ye mais yo sunga be ba ofela na vie mbonga bato yake ko futela ye ko sunga ba feto sunga ba ofela ozo somi fo fa blo ko sunga pona bana pasi bana ko seta na ko za tata bukono wali bande telande ngona lokwa nani lokwa nani modero lokwa modero te lokwa Omar Kabongo Marcel papa il bande ko Omar Kabongo Omar Kabongo to sango ba respect tala yendenge zo respect zo pour la bafouer pour la $300. Attends 100, attends 50. Ok. Je crois que le numéro est affiché. Bébé, le docteur Mogijo. On a établi le poste na bino. Établi santé na bino. Le numéro docteur Mogijo na comme ils ont. Ils ont plus pour le salon. Numéro est affiché wana. Bobing en tout cas boya ebélé. Mais là on peut la pas on a mis nos artistes besoin
activité moko boye le 27 mars. OK. Pour la maman, on a karaoké ou bien le 27 mars, on a un artiste comédien nyonso. Ah, on a journée internationale. Il y a biso exact que la soka ville, to la soko lia komela bateli biso ba instrument. OK. Tozo yemba na biso tozo sepela ba Karine Pala ba Mimi Kabongo ba Richard Bololé. La reine. Ba kata ba bijou la reine. Maman fait pela. Là-bas, maman pela, et pas aux ala. Quand ça s'appelle la bibliothèque karaoké. Bon, ballon on est na moni était n'était sur Azali, na oyokete. OK. Na oyokete, mais n'était sur Azali. Toi vous allez belé, tu vas na biso, tu keto lié na biso. C'est au bandela ouais, salon après voilà. Après on irait na JN de to yemba. OK. Mais bon banda on a ça soukia. OK, au banda soukia. Là habite on go boete, c'est to kuta no piste za moi actualité za na toile na biso to ba pourquoi pas to ko tuna ya Gabi. Alors musala na notre frère déjà. Il est bien. Zaina ba tournage pas leki na yo Chaban. Oui, pas Jérémy. Ils ont le cas bien? Ouais, ils ont le cas bien. Nous avons sunga au sunga. Toujours ça comme ça là, on a pris la biso. Nous avons victoire à Monibina, la Dieu soube. Vous avez dit que nous avons évité bon. Ouais, nous avons tourné. OK. Nous avons tourné na CPDS na biso ya victoire. OK. Il pas docteur Mugijo. Nous avons tourné kuna. OK. On a compté à film ya la Dieu soube. OK. Ça c'est bien. L'éviter ce qu'on joue peut-être Rolanda YouTube à ce moment donc les réseaux sociaux lelo comment fléau pour la Congolais pour la refinga na TP pour la rebebana éviter ce joie qui Rolanda ta Rolanda moi na biso Sabina parce que limona ya ndeko Teresia ouais Rolanda qui va dire naie façon à Lobaki n'habiter à Gabi. S'il faut analyser, il faut réagir. Eh, non, réagir l'hôtel. Et talikaye. Et talikaye. Bon, on a même qui na TV. Hein? On a même qui na TV. Ngate? Il y a fani na eti ya moni qui faut ya la TV koloba koloba. Mais sa façon de parler, ça qui c'est un bagarre. Voilà, oyaka. Au camarade nanga ya mobali ba message ezali na WhatsApp si photo lokito la kisango ba preuve convaincante ezali to kobimisa yango ebite ya Gabi les maman na bango est-ce que vous tike Yves pas si ça kama na bango mais là si ça va na bango tout le monde peut ba réaction me belé lo ya bana ba ndeko musupi ba bimati on peut la tuaki nalobaki nalingi nanga lisusu te nalingi nanga lisusu te soki mutu fingi mwana mutu pa bimi etali kaka bino nga nabaki naoloba nanga lisusu makambo te naoloba nanga lisusu makambo bato te papa tika bapema mais eza kaka réaction ya mwana na biso to mpe mwana na yo Gaëtan soki lelo abimi peut-être na ndenge Sabina abimaki est-ce que ya Gabi réaction ekozwa ndenge nini? Normal. Normal? Oui. Oh. Donc Gaëtan a un droit à Gosilika, ceux qui va finir le moment. Ça va finir. Ça va finir. Il va finir chaque jour. Il y a Gaëtan. Hein? Va finir tous les jours. Tous les jours, va finir. Au moins, Gaëtan. Ceux qui peut-être à mon esika moko salier ma bé abimi. Abimi karat. Nicolas comme kakobima. Ah, mais ce que beaucoup de bana na kati ya makambo, moi tu as besoin ça maman bé bana. To côté si bana, tembo se connaître sur yes net ça sortie médiatique, on a sur Thérèse Aïbia ina été. Yemo kabike na ye ko sala, siko olobani. Alobi na kanda pour moi pas na zo ko kota ngo vraiment. Pour toucher maman na nga, pour toucher na ye. Na ye pe mona lisusu. Ba toucher maman na banda ka ya ratin, so ye pour ba toucher. OK. Mais ce que la faute à qui maintenant? Il se fait tu dois passer. Désolé banaté. Désolé pas moi. Pour moi na bi, ceux qui va checker la miniature, alinga pe ko le quartier so atanga pe comme nga o le quartier. Alinga ya ta. Alors bien au clair bana so ba yoki. OK. Tout le monde famille bota ba ye. Ba ye pe ba sasili susu mwana. Kotobe ba ko batikali simate ba appuyer encore Sabina ba dire il faut qu'il ndaka ka boyi. Ba kende ka team ko lo place ba suka ba suki.
bakende kaka place bamona bakosuka basuki mais soki komaka ba justice nayebi te ya gabi baokanga tout le monde boyoka ti bato baotala bajustice etalaka te baotala te ok bazotala kokosa liboma te justice mikolo ezotala et puis comme na loi moko bazotala bien loi numérique na soyez na poser l'ombre c'est la loi numérique et bien ba vidéo na Facebook même na ba YouTube ko komela mutu même message ma be audio na WhatsApp bazokangela yango to ko bimisa audio ya mutu sa ya yebisa oke bimisa bakangela pe yango mais ba audio zo bima mutu okekanga mutu azate parce que tout le monde azofinga tout le monde parce que mutu okangisa mutu azate soki kama okangisa mutu mais bakangisa kala kaka nakokangisa ekangisa makate pona nini voilà tu vois pas que makambango ndenge ezokendele eza makambo kokota penza te des mois sa koti kindoki ese koti do ekende kande ezokende oyo poko mobanga no mo justice te justice te po eza makambo nanga te nga naza chronique za mutu te pona kovandela mutu na plateau na koloba na ye non yo ndo koloba nga te tunaka maloba no tokokufa mpona vérité yo ndo koloba ngai te maloba no kaka tokokufa mpona ngai yo naya koleka naloba makambo susu ya bana ya bato nalingi na ngango te aboyi soki okati ndai mpona nini okati ndai ya koloba mabana bato susu te naoloba te naoloba te mutu ataleka loba mpona mwana ye po bamanke yo eza ngai geta azali eza bomona geta asa sorti médiatique aloba boye so ebana bakomi daa kobima seke mabe ezali babongisa ngo gaita pa leka lor ya te alekaka série ya nani oyo ye kutu vivete te mwana omura azali mura yalanda bana basi te geta c'est un homme ok geta c'est un homme aya pena na ndasili kaka oui ezaka bongo aza boxer obeta ah bon ngane nalobaka na ye kokotaka makambo nanga te yo moyebisa ye nayesaki kokota makambo nanga te donc lelo so bafinga ya gabi akota te akota te baya te batikilanga charge nanga mongo nga nyama netumba te nga nyama netumba tikilanga charge nanga nga mongo soki bafingi nde ye nakotika pe na mbala faso bafingi te natiki epe aye kofinga mikolo ekomi kabongo ya mikolo ekomi bongo ofingi mwana mutu aye te bozomona yango te yomona okamwa nga omona yango nde epa nanga donc ebebaaexpose bana ya gabi yo omona yango nde epa nanga otya omona yango epa nanga mais bokoki kolongola bana na makambo oyo te baza bana kolongola bana neti ndenge neti ngai oyo neti ngai oyo nakosala neti ndenge nini bana na biso ti tozokola na biso okola na mosala oti bani mosala towa bana mikie bageta baza babebe baza bana mpenza bayebi eloko te ozo comprendre tokoli na mosala oyo totika komona esika te ke to banodiskitaka totiaka tokotaka bafamille na biso totika komona yango te oyo ezosalema lelo oyo ezosalema lelo eza kindoki bana bino mo mobokoli eza kindoki somo tobokoli bana biso biso mo tobokoli bango toyebi bana biso ke mwana boye mwana boye topesa bango babolingo mwana nga topesa bango babolingo mais lelo oyo ekabwani motema ya bana ekabwani mais gaita zali na idée moko ya kosangisa bana ya baartiste nyonso oui basala groupe na bango na badada bazalaki mo ebelebelebango na makambo oyo tekomi oyo toloba seke corporation wana na ndimi teke esalema lisusu so mpe ezali seke bitumelo ezala na kati ekomi kaka boye papa donc toloba topesa faute epai ya ndeko septième mpo ye nde atangi nkomba ya Sabina te babongo nayebi te pourquoi atanga ekombo na ye nayebi te mpo ani atanga ekombo na ye nayebi te eza nango ene eza makambo ya koswana ya bamama fale pa mwana kota na kati biso e toyeba ete ke Sabrina oyo osala sortie médiatique oyisama te eza nini
Ana chika, otala biso. C'est le rotin. C'est le rotin. Oh, ado finga manga du jour au jour non. Ado finga makaka. Bongo na okale ko finga ngo. Mais ça ngo nzimbo ko kala ngo ko finga ngo ya bien lelo. Ya ngamo kuna jo sila te ya yenge na kwestisa. Yebo ba finga ngati lelo. Ngazo na otala ko te mikolo. OK. Mikolo kuna otata eloko eza la distraction. OK. Bozo yeba makambo o bozo sala te ekangi bino. Nga siko eko simba te nga na mutu makasi na butu na mutu makasi na moyi na mutu makasi na tongo. Nga siko eko kanganga te o bazo kangama bana distraction ba kangama nga na okangama te. Kindokeza wana tourbillon. Tourbillon eza na bato bazo comprendre ngo te bato baza bloqué. Tout de Babel. Bato baza bloqué. Ya ba ya ka TV. Azo comprendre l'autre. Tawana kene ko bimaluka bambongo na yo. Bazo liya bino na les 10, bolo bino les 15, bolo bino les 30. Vous comprenez rien. Yéya gabiye pour le baga, bon moi le besoin ne peut pas sur la carte à propos. La zone na propos te. Ngande somme tatu ninga le kamana pour ça ko lo ba vérité na lo bi vérité. Sinon la vérité la vai nanga. C'est on tout vérité. Nga na kati ya na kanga matin, nga na kanga matin, nga sia. Bato bakeba kindoki na bango kuna le ba ko kanganga, nga jamais. Dabando na tete ba koma. Nga jamais. Eza kindoki. Yo muduna mona ngo blague. Le mona ngo blague eza kindoki munene oyo ezosala maoyo. Lelo. Esi la kindoki. Oyo ezosala malelo eza kindoki. Esi la kindoki na kuto sande. Na ebelo te. Nga seigneur. Nga seigneur. Comme mabino suis pas passé de la forme de ça ndenge. Tika passer des fois na yo sanya ngo sauter. OK. Ça ngo sauter ça là pas. À comprendre que azokota la kati ya distraction mo songa yeba. Asala pa na ye. OK. Mais na tout à la lelo na tongo na moni ndeko Belleville avec qui a sali message alobi kama lobi netinga pena tuna keshango lobi ke ali ba fan na sa famille botati ba kota na distraction te baza plus focus na ba film na bango o toujours lila ba ibatika na bango ngo yemo alobi bolanda ti tika biso to vanda on sembla zo sala tika biso to vanda no répondre ezala kotoyo tika biso to vanda dans monde ba na distraction et continuer nango kaka et continuer eza mukolo oyo ko sila ya ngomo ko sabato baloba yana mukolo ko sila ya ngomo ko sabato baloba to bango na ke mutu alali nde makamoso mone katani ka monsieur mutalali bulu ngo ezonga na yo ba continuer ba osa ba blague au moins so tali bilonga batu misusu et surtout doit être bilonga batu misusu so fixé par regard monsieur kebo mais ba osa ba semblant ba osa ba semblant mbongo pe bosa na ngwe loko te bozo tonga nini semblant ndenge nini otika biso tofanda nga na boyi nalingi te otika biso tolingi te liloba mutu moko te otika biso tofanda tika biso tofanda tika biso tofanda basokipe na mambwana te tika biso tofanda Yves pourquoi tu continues yaya tika biso tofanda ensemble mukolo nzambo alola koloba ke lelo nde lelo bon mona bankambo ya makambo kosalema OK tout le monde a bloqué tout le monde a battu que ba côté na kata sorcellerie mutu na zo comprendre rien ovani ka ndako no yeka ko leka la TV ka ko sabizoba mais on peut la solution na med pe lelo pe idée na yo pe sali ke ba nazana idée te ba pa ko pe parmi bato bazo tcha trouble pe na moi nazana nga tcha trouble te na ka lo vérité ne peut ça moi ba trouble ka tcha trouble te ngana ya kana na lo vérité so lo vérité de vérité pe si trouble mais les français on va comme ndenge na ngo télé français le de l'autre ba toute vérité n'est pas bonne à dire ça ah bon bakosa bakosa na bango c'est la vérité oyo lo ba mo te créer ko ba problème na ko kala ngai e créer nga nini na liaka na lataka na zaka bien e créer nga problème nini
Na kena osenga mutu mbongo te. Na bolole ya mutu te. Na lukaka mbongo na nga. Nde na vana kicha deja na oluka mbongo. Pas d'auteur. Yaya. C'est un fanda. Voilà, tout est bien au bas nayo. Lelo tomoni publication ya Sila Bisalo. Na mobile mondele. Évitez hein, c'est que ça ba 20 ou bien. Sila pas comédienne, vous voyez beta ko na mondele. Oh. Sila mu da beta tout. Ako sape mondele mo. Wala. Mine ba cool. Mine ba cool ko telema na yebo yo kede pembeni na ye. Moi aussi kana ye. Vous comprenez? Bon, ce qui pesa papa, tout c'est peli kaka. Ya mundele. Ya mundele. Akimba no ba Congolais lingite. Kabalolenge na yo na peka su fazo leka mundele kaka. Oh, ndenge. Mundele na bongina. Ndenge ya ndenga zalela ka. La mundele pe bien. On libala feza la wapi ndenge ko passer. Tu ça bien poto rapport azala miki la poto. So yi mbwa lingi makasi mbata ko kitati. OK. Ako kita. Mais kobota na étranger la mona ngo ezala moi kitoko. On en est. Bana ba ozala un peu comment ndenge nini bafana mo vani libana na bango na mwasi na bana eza yamba bendenge ni yamba bete so imaginer nanu love bango bana ndenge nini na yebite et na mi pesa moi idée ndenge za rapport voyage na pesa idée ndenge nini ya gabi voyage akileti Belgique na pesa idée ndenge obutala mundele so mundele mdako cha litoi to yonde fo cha mundele litoi yo cha mundele litoi na ndele quand ils ont mbali pacha yo po cha no cha mbali litoi te wani non cha te na ebyo ndeza rate OK so c'est no cha mundele litoi ndenge so cha mundele litoi ya olingo te moi fo mbala linga yo so yo bandi ko che litoi ya olingo te bonsoir ne Pacha ezala ndefu mkolonda banda tipo kuza Pacha na bana na mkiona ti bayandi babanda ocha ba matoi yaya papa sape babanga kapesu batu te yo katika yaya nde mtakubanda babanga na bapesu batu te au banda na ye ako banda na ye à partir ya yo ndengo memeli ye so ka monyo minu libanda a comprendre yo à zuyo vous comprendre na ba acte mo mike à rezoa yo c'est ça. OK. A cause on appelle numéro pe message pe na WhatsApp. Pour so ka linga yo bile na ndeni na camarade note a yate. OK. So exact yo venza yo saka na nga ta mwana yo poto mona bango ta mwana yo ta mwana saka na nga continue, c'est ça. Voilà. Na âge on a que konyoka mwana ko pesa ka mutu so bon. Na ko kata AVC. Yaya. Est-ce que vous allez na kimia ndeni. Na kimia ovandi na Pacha na yo. Alingote. Rotinde pa ka somelo no ba yo. Alingote. Alinga oye alingi. Bon papa. Alingote. C'est ça. So pratiquement le rapport il faut se rajeunir il me manga na nini mususu na boy ba problème ayo be bisla debo na boy ba problème pour ndi bala ndeko na yo nani Sila Bisalo na mundele okolobani ozo bisuwana nazo ka wana te kasi yango déjà actualité à ce moment en tout cas bazala malamu baba na manatali pe vidéo yango te na ebité na yo kaka bat ba oloba ce qui est solo en tout cas couple malamu nzamba pambola bango babalana bazala bien c'est ça. Ça c'est bien. Alors il y a Gabi comment tu na biso on sait biso ma solo ya chaîne na biso Bolembo officiel Bolembo officiel est bonne évolution ça va. En tout cas la bundisa mitro la bundisa mitro tant qu'on a bandi côté ya kola sabato ndenga osambela chaîne bundisa mina so na c'est des changer là ça ka chaîne mususu mais ils ont évolué peu bien donc il est rapide Bolembo officiel ezawana bo s'abonner massivement bo s'abonner makamwa bien bo boyebi makamwa bien za na Bolembo officiel nzamba mema biso
Nandengo ya sepeli. Déjà monétisé. Déjà monétisé. Ah, ça c'est bien. On va donc vitesse. Tu connais la tournée conception de l'angokuna pour yango singa pisimo ba film moi ba. Oui, oui, ba film ezala, ba film ekozala, ba makambo bien kozala d'ailleurs nazo ba okoma déjà scénario. Excusez, ba ça déjà scénario otia makanisi wana, yebi kapina za makasi neloko wana. Otia makanisi to komangai Gaëtan étoile. OK. Otia makanisi wana na okoma scénario kubenga ba ba tourner. C'est ça, makambo bien. Na ba rankino. Là bananga chochoa. Na ba rankino, na ba désarroi au besoin dans théâtre. Êtes-vous sûr que ya Gabi filmé a bengisi be kinganda yi? Oui, ba oya. Ba te poinga ça rankina mputa. Mais bino go tout tapé au moins beaucoup tout comédien, mon comédien ba yoka na raté, au moins ba yoka na raté. Non mais na bia biso de to kola. De to ça filmé oyo kala. Ata boyona muto na boyoka na raté. Boko matana scène bo jouer. Professionnel aza bongo. Ça c'est vrai. Oui, ça d'accord. Na ko jouer na yete. Non, ça professionnel te. Professionnel a ko jouer na muto o bazo yoka te ba jouer ba bimi na scène bazonga ne bakanda. Oui. Et puis el lobby ça peut battre misusu. Ah bon? Oui. Oh. Banani. Ozo monde. Donc yango wana des professionnels. Et puis bon, M sous pe mona pe boyoka ni kana scène wana. Boko pe kosola. Ozo monde, makambo ezo beba, makambo ezo changer. Mais Thérèse Yabato bongisa très bientôt là na ndeko na 7e. Ebsinga dans un film. Bakutana ki akuta Thérèse na otela bandeko vidéo yango pe bakutana 7e na film moko, batie bango pe même rôle bazal comme ba ami. Ba solo lui. Kana mi ta me pas. Bon na émission ke mité mandé solo la ki. Ya muno comme te solo la ki. Ah bon? Ah, mité me solo la ki te. Je sais ba kana solo la ki. Na vie faut ko linga ko pardonaka. Na vie faut ko linga ko kozala vrai. Omulinga na zabwe naka vrai. OK. Naka penda vrai. Misu bazaka vrai te. Musu sa solisa yo a pardonner ote. Il faut kozaka na ngele. Vous comprenez? C'est ça. Musu po mona bazo solo la pe ba solo pe mais a pardonner ote. Yango moni bat musu ba komna bango bondana na ya ko va na yeye moko mo sama kam na yeye moko ba bilo mo rande yo koma na koma bongo mais ya José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te baza na mboka ni baza na France musu za na Belgique e koma kate mais baza ni kuyiba na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo aza tala baza continua JB Service ezali soki wane te angolais nali te nango angolais
service état des amours normalement bato ebele bao réclamer babi anachika kondi te même ekiti adimine basusi kaka ya baingire yango susi ingire te ya azala kosala ne akomeda koluka kokonda banda kala yo moko tovandaka no oyo tosala na émission koshimba kotika esa engani yo ozoya monene talanga kunde na komi tanga na kiti okenda aloba ye te abitanga na kiti na osala effort na kita poso lokwato ba age epusani monene ya mabe fo osala kokonda ya bandaka aza kosala deja banini na ye kosala deja banini na ye akonda banosa sport aomeamea babiloko na ye azokita mais que tombeka na moment oyo nde akondi su mwa makasi te bon ya kokonda ne makambo ebandi lelo age so egna so comme na ba 50 ans même docteur Mogijo esenga so dia age c'est pour so comme dans ba 40 ba 45 faut dia koluka kozonga sima ko diminuer koluka ko ya munene te o tia cœur kaka vous comprendre faut ko diminuer yango pas age qui bon qui a diminuer banda kaza esanga ke no fona na konda et puis na mulanga mo pe na esenga ne okonzi siko le mutaza munene le ga okonda esala ka mwa njoto kwa mwa poso ezala bongo tieko ya ko mesana. Voilà. Merci à Gabi, tu es souka, je crois bien savon na biso oyo et pesi bande ko posa baya directement na salon baya na ba cabinet baya na centre hospitalier docteur Mogijo partout ba kozwango na habité ataba biso penda na ataba kelemba bio toi ataba ke na ville na gali présentiel ataba ye awa ataba ke wapi ba kuta savon na prix moko bien moins cher prix moko raisonnable et ko lalisa yo nduta pende lali nduta nyoso sorte nduta eza jeté donc ça ba blague até donc awa pende za kisi loto parce que ba lambi yango na ba solution mususu makasi kisi loto côté promotion ça te promotion na ndenge ba montambo na salon nani na savon te bimisikati il fait qu'il a une bouille après ils ont après le coloté ils ont après le côté ça est moins cher et pressé ba benga ba ko savon na bango oza wapi benga oza savon na rappel ka rapport na salon le quoi ba tout salon shimba kutika awa c'est plaisir surtout puis c'est zo benda kaka bonté na zo benda kaka mitika ka onu na te mitika jeune fille je ne sais pas si baba la gaeta le choix de beauté awa ndenge ni zo sala yo pour vivre pour benda les sous toujours beauté la benda kaka beauté je ne sais pas si benda kaka beauté ma maman boya le 6 le 7 le 8 3 jours boya 3 jours promotion eza awa prix moko ya katikati oyo ezalaka na prix boye ofuta katikati manicure pédicure yaka na papa matama balembisa matama wana massage awa jete boya bakosala suki bayebata biata boya bakosala bino nini pédicure bokomona payake no makolo ekomi pepele 3 jours wato fungoli le 6 le 7 le 8 donc ba maman bana avantage le délai mais papa peut soyer aussi avantage na yo avantage wana sima madame donc adresse na biso ezali na Kabamba na Rema Ingalu na Sandy Tali Dame so tuni kaka nini salon mon choix de beauté et pas docteur Mogijo bakolakisa yo ba numéro peza wana obengi ato bengi penga moko na 089 65 61 779 na kolakisa yo na ko indiquer okoma awa c'est pour Monique Gabi nazo kokate na obunga na ina te kotikala na yo alors pour la consultation ils ont toujours gratuite et puis voilà oui consultation gratuite oui opération sans cicatrice mbongo muke sans cicatrice mbongo muke biso jeté ba réel biso tangi classe ya kosakana te ba recherche ya kosakana te laser ezakuna laser ezali laser ezali ta na zo ebisa oko sentir eloko te oko sentir na eloko te kimia na kombo na yesu l'opération nyonso oko sentir eloko te
Ah, ça c'est bien. Adresse, tout ça, puis. Tout ça, oh, Yves. Donc, ça, il y a un problème. Yves. Donc, ça, adresse. Tout ça, na Yolo Sid. Na terrain Kaka. Avenue qui Mwenza. Na terrain Kaka, na avenue qui Mwenza, numéro 14. Donc, ça, comme il y a na station, na station, na Mukewana. Au Pessika terrain Kaka, mu Congo. Au tali au mona hôpital à docteur Mogi Jezawana. Il y a qu'un autre côté de consultation. Ça c'est bien. Alors retenez ceci, donc docteur Mogi Joyambara, chaque jour, néanmoins le dimanche, l'appel Mara, vous allez nous dire après ce dimanche, on a pour notre commissariat, et puis moi repos en famille, et ça va bien. Donc lundi, mercredi, Azalara, na Matongé, na Victoire, mardi. Azara bon na lemba. Na Victoire faut préciser. Na Victoire en face à commune. Voilà. Na place ba taxi ya Poisson. Voilà. Mardi ana le bœuf na lemba. So zara na première porte on ne pas docteur Mogi, en même temps deuxième porte na Fikine. Ba la so avenue le bœuf pas docteur azana cabinet na docteur Mogi. Ce que mon collègue jeudi wana ozisus docteur na Bandalungwa. Donc, Mbata, la police, on a Mbata, docteur Mogi, je dois pember Nouana, au Tali, Sanan de Ronso, plutôt boutique, il y a un abisso, ici, Péchang, en face, Ouana, au monde en Malamoko, cabinet docteur Mogi, la police, on a Mbata, Izawana, au monde. Donc, je disais que jeudi, à la Bandal, donc, ce que le jour, il y a vendredi, à Zalibon, à Yolo, dans cet hospitalier, docteur Mogi, le samedi, à ceux qui sont na Gombe, na adresse to pesa bino awa. Alors kune zali bongo na galerie, so côté na escalator wana kaka ko tala moni docteur Mogi jo côté en tout cas ozala le ou bien la bienvenue donc sungayo plus na maladie ozala ngo. Alors boni docteur Mogi jo na ndeko na biso Marcel Amba. Ba si na bango. Afuta kate ya bafuta ya na bango afutela yembongo nyoso. Yana ba fute mbono so tamike ba menacer leki na ye afute mbono so tout etikala kaka $300 abina leki abi yo moko futa leki abi so lingi to yokana te ko banga so eloko wana te azoko ka ko futa $300 wana te mapa pote komi pasi omona ka mutu libanzi omoni mutu mulai 300 € ya pamba oyo Marcel Ambozo ko futa te ba futele une partie ba futeli ye ba futeli ndam na yana ye so ni mosa yana ye aza mwasi moko wazo ko capter ozo comprendre ndam 300 € wana ndomoni Marcel Ambwa azo bundana na wazo ko futa te pasi omona kama mtavana na poto azo tela libande ayeki sasa libande to tela aombe na swista nzoka pasi na poche pasi na poche mais gabi bo futela vous avez là on go futela pe na futela ngande ko nae ngana yebi ngana muluba na futela ngande ko nae mais yo sunga be ba fele na vie ali mbonga bato yake ko futela ye ko sunga ba fele to sunga ba fele ozo somi fo fele ko sunga pona bana pasi bana ko set na ke ko za tata bu kono wali bande telande ngona lokwa nani lokwa nani modero lokwa modero te lokwa Omar Kabongo Marcel papa ibanje ko Omar Kabongo Omar Kabongo to pesa ngo ba respect tala yendenge zo respect zo pesa bafoué pour la 300 €. Ata 100 ata 50 mbongo bo fele bazela bango ba veut bazo zela mbongo wana to koti 2024 ba mo zibite komi na ngo so ku fina nyongo ba dio so ba temeli boso so mbongo no muteza bien Sonia Marcel Ambwa Soni pisa conseil go afuta nyongo bato OK kitoko te talambinga bafuta yakoka banyongo bafuta donc bango baba tout monde ko so ya ngeke ça c'est comme ça aisi ya bango futela nga billet tam so za pena foyer etalinga te boye mwasi na yoka tene babela ngo bali naye bon pe kuna basi basalaka toko ba pe ngapi na salaka na futa mbali na ngambongo OK quel foyer si atapata voilà donc la suka ya Gabi lilo bala ndego surtout wata la biso surtout puis numéro de téléphone ayo maman de 3 personnes 089 voilà boabenga ngana 089 65 61 779 et pas nana takaka to soldé to teka ba terrain na biso
bolimbisanga na côté makambo na biso toteka ba terrain na biso $250 $250 to solder ba terrain et toteka na promotion $250 kala mingi ezosila esila kala mingi te après promotion pour emata ezonga na prix nango $250 tos na ta casa solder bobenganga bosomba terrain 20 sur 20 na $250 ya pamba la grand commissionnaire automatique international na pese ngote na nibange na nganyonso ainsi que yani chuchu luambo okoleka wapi na Saint-Denis okoleka te mwana mwasi oyebi kolamba mwana mwasi malamu motema kokaba motema kosunga na pese ngote na ngana Sylvie akake Mimi Ngwango Tete Yondo Mariam Vargas ya mete ya ngunda songa mbeli ya Godet Chumbu yanga ya kati Marlène Bile na pese no bambote mes condoléances na mwana nga Hervé akufeli tata mwasi na ye zero voiture eza lelo tokokunda lobi vendredi. Mes condoléances à toi zala courage donc tata mwasi na ye wana leba senta kinga ye mtasele nga la eti nyonso nasaki mwana mukete la eti nyonso ye mtasalaki na vandaki pepa na ye makamutuka na matonge na biso wana na osho donc vous avez ba voisin karati donc système on a mes condoléances à Tensikania donc voilà le cas coin wana na coin wana après on se voit la couture bien la couture tana OK classe normale classe 4 son na zuize na kotika wana sonité sonia ni bolinga bamongo sonia ni voilà merci non la ba problème na bota ki bana te benga papa et maman Hervé maman la Gaïta non ça peut juste mais le miomi mais on sait juste moi bébé belé ba bon dans monde la bino on sait juste bien miomi na séparation na maman Kalunga aosa musanga ndai ko bota oui ozosa musanga zo bota c'est ça ngolo ba sonia no ka soni ni te so bota yite so diego soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika
nzambe aswanga bonasambela rien soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo naye nakosangananga libosamo nzambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci jésus nalebi bya bisengasenga nzanga londa nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai naye nakosangana nga libosa bonzambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yo yeso yeso longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci jésus nalebi bya bisengasenga nzanga londa nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzanga londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiloko chiloko soki nazoyemba nayesi bido moyen ezakaka te pas docteur Mokijo na salon mon choix de beauté non 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 nazokoma kaka kitoko ya kitoko ya kitoko nazosonga ka jeune fille nazosonga ka na 36 ans ata bino moko pardon t'as la coupe t'as la coupe na ba moya mikolo na moyo eza lelo pardon nazalaka boye boye kaka moye leki oshimba tika
benga nga ko hésiter te benga ngai toza kaka na arema ingalu na kabamba kwa musika te arema ingalu na kabamba toza wana pomona bakomi mon choix de beauté le docteur Mogiso toza wana soko bungi benganga olingi na kotika yo benganga na yo tika sambe zate naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso bundelanga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba londe nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo